Bonjour, bande konangai, na pesi bino mbote bisika bozali na eza urgent na sujet ya général Wayambo Bokechu. Lobby azaki menacé des individus balandaki ye azaki suivi na des individus balandaki ye ti na ekoke na ye baye ko menacer ye. Ya liboso bande kona pesi bino vraiment merci na ba onyu so bakokai ko soutenir ngai na citation azaki nango. Na wote ko perdre oncle nangai, c'était pas facile pour moi. Donc merci vraiment na ba onyu na soutien na bino, na ba message, na ba téléphone, nous so bosala ki vraiment merci na ko tanga ba komo na bino nyuso awate. Vraiment ekoza ba nini eza très long. Na yena mokona lelo pona tina Bokechu azaki menacé na mokona lobby na des individus. Peuple congolais, c'est grave, l'air est grave. Na ibiti si peuple congolais aso comprendre makambu oyo ezoleka na kati ya mboka. Bokechu akangi mutu moko te ako bongisa mboka. Bokechu akangi mutu moko te ako kosala ba autoroute. Bokechu akangi ba gouvernement te lelo ba kokosomba basanga ba avion na kati ya mboka wana. Bokechu akangi te boko kochanger constitution na bino boningo changer. Bokechu mutu atindi bakulu na kati ya mboka na biso te. Bokechu te munda kangi bino bo mataka dollar. Bokechu te munda kangi bino bo bongsa mboka wana te. Bokechu te munda kangi ke bosanga bopito. Bosanga ba misala. Bosanga ba social eza bokechu te. Oyo bokechu azo dénoncer ezali ba réalité ba vérité. Olie bo bisaka mbongo bo futaka ba individu moko boye ba étranger. Soki ba rabe ko kanga Bokechu ba ko bo Bokechu. Bino ba congolais boza wapi? Bino ba congolais boza wapi? Oli bo futa mbongo bo ma Bokechu. Mais mbongo wana bokoko bongisa mboka. Mbongo wana bokoko créer ba entreprise. Oh bozo futa ba étranger, est-ce que boza na sonité? Boza na sonité? Ah ouais, lelo nani maman siki maman Marti oya comme na ba millions. Est-ce que Bokechu mdaoza mbongo wana? Pwani bolanda maman Marti te bolanda ta Chilombo te bolanda Kamere te bolanda Mbemba te bolanda bangonsi bazana kati ya gouvernement ya bakulu na cravate. Bokechu aliye mbongo leta te? Bokechu azo travailler na kati ya gouvernement te? Est-ce que Bokechu mangamba solo bezali faux? Azo kosula mutu makamute sa réalité? Tozo souffrir. Peuple congolais azo souffrir. Réalité. Yangona tozo mona. Lelo bozo kanga bakulu na wana lelo bokomi ko éliminer bango bobo mabango. E bakulu na basaba na ba parents na bango. Oyo basa ne na Congo. Oyo babota mikuna. Oyo bakoli kuna. Oyo batansi bana na bango wana bale bako bakulu na. À cause de quoi ils sont menés mboke comme la bakuluna? À cause de comment qui musalate? Et ça bon côté? À cause de quoi ba société ça bon côté? À cause de ça les bon côté? Eh bien congolais to comme wapi? Nana kosili mutu makambo. Nana kosili mutu makambo. Et comme na niveau bo futa ba étranger ba ko boma Bokechu. En plus bozola da eti na porte na ye. Bokangi ye. Bolongo lisi bilamba, botike mutakala, pour publier, mais bande koto, ça n'a payé à loi. Oye ba téléphone oyo. Lelaki na kalake, boso yeba makamiso le kate, mais na téléphone oyo, bakandoka na téléphone oyo. Téléphone na yo kaka, oyo yo sala makamu, oyo zo publier, bakandoka na téléphone wana. Bosaka na te. Bosaka na te. Yango ndeko lembisa biso te. Yango ko lembisa Bokechu te aloba te. Bokechu akosili mutu makambu te. Bino moko ba gouvernement ba kulu na cravate ko sa malade okimi na Europe ko za traitement. Bongo peuple ya souffrance. Azo kufa na kati ya mboka. Ba morgue tondi na ba peuple na bibembe. Bibembe komi ko pesa solo. Bo komi ko so batu ko kukuna na ba force commune. Batu baso basu ndenge bakoko sa sorti na mboka wana te. Zaïrois. Oto bengi peuple zaïroise. Peuple wana oya valeur. Asa su peuple oya mkola lelo te. Batu baloba te pour na nini.
Siko biso nyonso na bato batanga na mboka wana na ba licencié na bato bazama yele o bakike na sala na koma lelo na ndinga na zaboye bakomi bakuluna batata bazoteka na wenze bamama bazosala kindumba na kati ya mboka na biso Congo mpona nini aluka eloko kolia bamama bana mike bakomi kosakana na bango mama mokolo mwana muke ya 18 azosakana na ye mwana muke ya 16 azosakana na ye est-ce que ça normal? Siko batu nyonso bokamisa bango minoko boketi aloba te pourquoi akosi mutu makambo te boketi te mutu azotika azobloke bino le gouvernement salama te gouvernement travaille te boketi te ba million oyo Chilombo ayibi kuna eza boketi te boketi te mutu atie bakuluna na kati ya mboka wana boketi te mutu atie bakreye bangungi na kati ya mboka wana boni boyeko peuple congolais. Nanga sa kuna na kati ya mboka kuna nanga sa kobe azobotela kuna ba province kuna ti azobotela kuna est-ce que bosana makasi boke bengana nanga bokecha boteli mboka te muta azobotela mboka za nanga za bokechu te ya bino nini na bokechu ya bino nini aliaka na mbongo gouvernement te aliaka na mbongo bafuta kai na l'état belge bokechu aliaka mbongo o bafuta kai na l'état belge. Botika père de famille a dénoncé o ezali réalité a kosi la kamutu bakamute botika ye na famille na ye botika ye na bana na ye botika ye na mwasi na ye aza père de famille aza na droit à répondre à loba o ezali kolomona na mboka na biso aza na droit na ye tout c'est la bino bo publier mutaka la bokechu ça fait rien. Est-ce que le peuple congolais, mais le peuple congolais, c'est ça, le peuple congolais, distraction, le peuple congolais, a soba et moutou vaut rien. Le peuple congolais, a merde. Le peuple congolais, il y a moutakala. Toi, c'est la bino étranger, bon, tu reçois moutakala boketch, oh, bon, on sait bilamba. Bon, tiens, on a réseaux sociaux. Bon, tiens, moutakala boketch, on a réseaux sociaux, bino tala. Bon, quand ça, bah, toi, il va louater, hein. Toi, c'est la bino. Quand le téléphone a eu publié, quand le téléphone a eu kangamela, ezali kama black te bande konanga. Aza père de famille, azoka tana ye pona kolobila 100 millions d'habitants na kati mboka wana. Asolo ba pona bana na yete, azo ba pona mwasi na yete, azo ba pona famille na yete. Asolo ba pona yo lolo komi kuluna. Asolo ba pona yo som otonganda kuna mboka wana ko kaola na mboka wana kima na mboka na Europe. Azolo bapona yo mto belaka oyo zo traitement na kata mboka na RDC oyo ko zo traitement na mikile étranger. Azolo bapona yo ozo kufa na libanda azolo bapona yo. Azolo bapona yo tinda mbongo na Congo chaque mois. Azolo bapona yo lala kansala. Azolo bapona yo tangisa bana batanga basala kate. Azolo bapona mama na yo na tata na yo na bandeko na yo bokechu. Tous les soirs, nous avons dénoncé. Est-ce que ma a costé le moutou? Bon, si vous avez milioté? Comment vous nini oba mona kaba député bazo futa bango ba 21 000 dollars moka nini? Eza ato sala kati ya ministre awa chama soka mbongo wana. Mboka oya ba détournement boso détourner mbongo. Bola sanga pays ni oba yibaka lokola Congo. Bola sanga yi. Bola sanga pays nini mutu atangi na yeta sa yeloko moko te ayeko koma na teta mboka. Bola sanga yi. Bola sanga mboka nini presa alobi na tongo likamsu na midi likamsu na poka likamsu. Bola sanga yi na mboka nini? Tolo bate to dénoncer te to sala batama yele o batanga babima libanda. Boni ni nango boy. Ni nango ba congolais boya botila ba congolais ba yako boba bokechu. Bon, comme vous faites un monde d'étrangers, mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Est-ce que vous avez sonné tant que bateau va solo baba solo canine, vous avez sonné en côté? Vous avez sonné, mais tant que vous avez saboqué tu force. Vous avez saboqué tu force. Vous avez dit que vous avez dit que étranger, vous avez menacé, mais vous avez dit étranger, vous avez dit que
na bino moko ba gouvernement ya ba cravate ba kuluna cravate boko kobongsa RDCT botine be étranger o bino botine na bazala ba kangourou baya kobonga boketu ba kebongsa mboka po bokanga biso minoko po bokesha lo ba lisusu te. Est-ce que tant que vous avez une décision, vous avez une idée, vous avez un étranger, vous avez un est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez n'importe est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous êtes malade? Avant des années, à Colombie, la République congolaise, c'est malade. Mais vous avez mis tout dans le fait ça là, quoi? Il faut bien raisonner, mais tout dans le fait ça là. Ba diaspora wana balukaka nini peuple congolais lingi distraction peuple congolais lingi concert ba tebino na distraction peuple congolais lelo ba komi ko kanga bana ba kulunda lelo ba komi ko kene ko liminer bango. Est-ce que bana na bazana droit ya vite bana ba komi ba kulunda bazana droit ya vite nana komi si bango ba kulunda kasi bino ba gouvernement médiocre bino ba mbemba bino ba caméra bino ba feli ba chilombo bino ba mama Marthe et les autres. Est-ce que banana ba mériter ba vivre dans mboka wana ba mériter la socialité banana le ba comme ko kata batu ba comme ko bomba batu pourquoi à cause de vous non batu ba lo baté mais so bolingi batu ba lo raté bo mungsa mboka combien d'années bo sala kati tête mboka bo sala nini na muto bo sokole ba étranger kana bo sokole ba étranger mais bon mon calme me coûte ça qui ramène quelque chose. Quel bino dollar il est là comme toi dollar comme il a lelo combien est-ce que Congolais liaka na tonga na midele poko liaka aliaka batu boni ba installer ba tongi banda kokuna batu boni ba fongole ba société ba kangi ba kimi batu boni est-ce que mboka na la sécurité mboka na batu ali boso oboko ko éliminer na kata mboka na ezali ba caméra ba chilombo ba mbemba et les autres oboko éliminer bakuluna liboso bazala kati mboka neza ba caméra na ba chilombo oh bino bokoko éliminer eza banana bakuluna te bakuluna na cause ya souffrance yelo banana bako bakuluna et le temps de dénoncer te le quand batu nyoso bazoka ngamino ba lo baté donc biso bilo ko lo baté non boko timide batu te boko kanga bokechi munoko te bokechi ko dénoncer tous les jours na o eso le kalamboka. Peuple congolais si vous comprenez que quel danger bateau va se dénoncer au bazaranango. Yo mo vola ko tinda batu na yo gouvernement na yoti. Pourquoi tu les étrangers ba menacer bokechu? Ba ko bomba bokechu. Mino ko kasi subo liminer bokechu, ba bokechu musu ba ko salate. Mana bokechu ba ko tala bino? Moi ça bokechu ko tala bino? Ba kuluna premier koulou ne sabino ba gouvernement. Oh boso iba ba million. Na quel pays ba iba ba million? Bon l'exception na mboka ni ba iba ba million. Bon l'exception na mboka ni le président a respecté la parole na été bon l'exception na mboka ni. Est-ce que vous l'avez vidéo te? Vous l'avez vidéo ya chilo mo alo ba liboso. Vous l'avez vidéo ya lelo. Mais to komi wapi? Tozo kene wapi? Na souffrance tozo souffrir na mboka na biso. Oh tozo mona. Mon diaspora kene kishasa ako umela taso kima asonga na kati Europe. Est-ce que mboko boni bo songa eza mboka na bino? Mboko bino bo kimila eza mboka na bino? Ba mbongo bazo futa bino misuba ole ba social eza mboka na bino? Ba mbongo na bino ya gouvernement na bino? Mais pourquoi tout ça que toka minoko? Pourquoi? Pourquoi toka minoko? Hôpital eza malamu zate, ba classe malamu zate. Mais comment? Tu comme wapi? Peuple les autres la maison sur la sécurité te. Soda futa magate. Gouvernement mboka so gouvernement na bassassin. Premier koulou ne zabino, mais c'est quoi ça? Bon ba no menacer père de famille. E ba nini? Bon ba no tin les étrangers, mais étrangers on les botin na bango kuna ba ke bon samboka. On les ba no menacer père de famille. Bon la detina ndako na bino. Dans la biso société to iba loi. Nga mone na sala na ibika sala la police. Bon publier vidéo bokechu ya mutakala. C'est ça Congolais lingi. Mais si so bimi si vidéo mutakala bokechu, bokangi peuple congolais munoko ko lo basute. Bokangi bokechu munoko. Boso se tromper.
Bozo se tromper. Moi aussi, pas de distraction. Boketa kangi binote. Bon samboka po boketa tika koloba. Constitution bozo ngo changer ngom te kangi bino bon samboka te. Yangwana te. Yango sa ba inondation te na kata mboka wana. Yango komisi ba kuluna na kata mboka wana te. Première kuluna c'est Chilombo. Première kuluna ya mboka za Chilombo. Oya détruit mboka complètement. Obisa mutaka la bokechu. Peuple congolais beti la mi maboko kala peuple congolais lingi distraction. Obisa mutaka la bokechu bo publier oyo bino bo salier, o bo saki elobi na butu bo longo si bilamba. Atika la mutaka la pour publier la réseau social pour publier mutaka la bokechu. To c'est la bino. Te bino bien. Bokechu kangi bite bo musamboka wana te. Bokechu kangi te bo sena constitution na bino. Bokechu kangi bino te bo kibotia botia ba misala, bo pesa ba tout social. Botia hôpital malamu, botia ba morgue malamu. Bolongo la malaria mutachanga sa bokechu te. Bokechu mna keba kuluna te. Kuluna première kuluna sa bo Chilombo. Bokechu kangi mutu te. So boningi bo kanga batwala ba lisusu te bo musamboka. Bo musamboka, peuple azo souffrir. Peuple azo la nsala, peuple azo lia soute. Peuple comme ko sala busoba, ba mama ba comme ko sa kindumba. Alors bo chene mboka ebonga. Bokecha kangi mutu te, bokecha mdatenda nga kuna te botela bamboka. Bato bina boyoti na ba menacer bokecha botina bango ba kebundana nanga kuna. Bato bina boyoti na ba menacer bokecha ba bomba bokecha botina bango ba kebundana nanga. Bokecha dem da kangi bina boso ba viote hein. Bokecha dem la kangi bina ba gouvernement yi ba millions bokecha te. Bokecha dem da lo akangisi Chilombo a chanter les paroles matin midi soir. Président ça nga respecter parole na ye. Bon ça bokecha te. Ba fourrier ba kuluna cravate. Bon menacer bokecha. Bon ba gato ça na mboka ba loi. Mboka o devant ça mboka ba droit. Et ça le quoi mboka la binote. Tiens, tu komi wapi, to kene wapi. Mino makasine bosoka nga bakuluna bosoka eboma bango bomoni ba betele na maboko. Pas tout le monde ba betele na maboko hein. Bana la basala besoin vie. Les lois ba komi na niveau ba komi à cause de la souffrance ya peuple congolais, ya ba gouvernement. Souffrance ya gouvernement to tiela kati mboka. Yango bakuluna ba komi belé. Comment ça se fait mboka ba komi ba komi ba komi bakuluna? Comment ça se fait? Moi na so la mungina tongo na midi amone loka koleta osani. La koyiba te. Ako bomate boka luka moya ko vivre. Boke ba emploi, boke ba société, boke social, boke ba hôpital. Peuple congolais, il faut vous réveiller quand même. Souffrance c'est ça biso ba tozana kati ya diaspora mdoso me ma souffrance wana. Toti na kambongo ya nisto kunda bibembe. Totang sarabana, bana ngolo misala ezate. Tobi sa mongo batu bazobela. Quelle souffrance! Est-ce que tu l'as battu? Si vous avez mis quand même une biso sur minorité hein? Biso sur minorité. To solo ba o ezali réalité, bo ke to so dénoncer o ezali réalité. Bo ke ta ko sala mutu makamuté. Bo ke tu aloba ko ezali réalité. Asana maladi na mutu na yete. A sacrifier vie na eli ko la peuple congolais. Yaka gagnera combien? Bo ke ta gagnera combien? Bo ke tu dem dangole batu nyos na ba province ba tutana kate Kinshasa. Kichete comme fulu. Boke tu dem la longue ba camion ke ba toi ça ba transport na kata mboka wana. Et là boke tu t'es. Il faut arrêter Bousso bana, il faut arrêter. Bon arrêter. Boke tu dem na comme si kuluna na kata mboka. Et ça Chilombo.